Bonsoir, bandeko na ngai ezanga Mamuluba. Je veux essayer de réagir à la visite à roi Philip et ce qui se passe au Congo. Moi quelques jours, on a analysé la situation très très bien. Je ne partage pas d'avis na bao yo baza on dirait baza na paradis parce que le roi Philip a visité le Congo. Je vais vous dire le pourquoi. Je suis déçu que la Belgique continue toujours à nous utiliser pour n'intérêt naie. La Belgique continue toujours à accepter d'être le pont entre nous, par exemple les États-Unis, ultimately kaka pour n'intérêt na bango and they use us. Eza lokolo za na camarade moko soki azana bato yalingaka makasi akipaka yo te. Azolinga kolakisa kute ke aza intéressé na ozala camarade na yo. Mais soki aza ye moko to aza na besoin loko nde approcher yo nda bandi osekisa yo meno. Ça c'est une relation basée na hypocrisie, eza na fondement malamu te. En bref, ça ce n'est pas un ami que tu as. Tokani nde rôle Belgique a jouaka vis-à-vis de nous. Toyebi ke if we go back in history, Mobutu était pro-western. Ba azaki mutaba mindele patati patata boyebi ki à cette époque là il y avait aussi la guerre froide and le monde vers la fin a commencé à se brancher vers des soviets, right? And Mindele, il fallait qu'il battre qu'est-ce qu'il doit faire pour continuer à maintenir leur influence, leur contrôle na Africa. Et le Congo est le cœur de l'Afrique, est centre et Afrique. So I suppose they really don't want to lose Congo. So by éliminer Lumumba because he was not their guy. Pour empêcher l'influence des soviets et se repentir et se de se makuna na kati ya Africa. So baji batia Mobutu into power. Au début, le roi belge a qui peut visiter Congo, I think it was like in 85 or something like that. And les occidentaux balusaki elongi. Bakipa kite ke Mobutu was a dictator. Tangu roi zoa na 1985 ko visiter Mobutu. Mobutu aurait déjà fait quoi? 20 ans à pouvoir na Kibokonzi. Où est la democracy in that? Tokani? Mais aussi longtemps que Mobutu was their man, azo servir bango, they turned their face the other way. Bazalaki wana bamona ki dictature na yete. Wana bamona ki sikambo kezo kendete as long as leurs intérêts étaient préservés. In exchange, balaksi Mobutu hypocrisie, balaksi minu ya hypocrisie, bapesi bino sourire na Bolimsanga bandeko ekatana kiwana efalaki na bandela. J'espère que tu continues à audio te. Donc nde nasolobaka donc tomoni hypocrisie ya bamindele toujours na makambo na biso, n'est-ce pas? On doit aussi noter que l'histoire nous a toujours appris koza na deux termes. Mundela yela biso le mot génocide na réparation, mais il me semble que ces deux mots-là sont toujours appliqués à d'autres races. Donc la race bantou ne bénéficie pas de la terminologie wana. Je veux dire que la deuxième guerre mondiale, tant que va fabriquer ba masona na bango lokuta ba faux génocide wana ba holocauste wana lokuta wana mbangu bakendaki koloba makambo ba génocide pour na ba rendre ba juif wana entre guillemets ba victime et puis ba Allemagne futa ba réparation, ceci cela. Tango bazui race ya batuti, en fait c'est une race nélotique, mais ce groupe particulier tuti en complicité na Paul Kagame na bango ba monter ba génocide na bango na lokuta bango bango na bakimi partout na ONU ba banda ko d'utiliser le terme génocide na réparation. Posez-vous la question, pourquoi la Belgique exprime son regret na makambo salama na Congo, mais la Belgique ne demande pas le pardon? Pourquoi la Belgique a reconnaître officiellement que Rwanda a commettre un génocide contre le peuple congolais? Pourquoi Roi Philippe a le dit pardonner? Parce que quand on dit pardonne-nous, automatiquement bazali ko reconnaître besoin de ma culpabilité et ils ont rendre bango si certes bon maintenant to ko porter bango plainte, il faut pas dédommager. Si ko mundela beta calcul pour yekolo calculatrice soka le banda ko réparer avec nous la race bantou ezala na makambo esclavagisme ezala na makambo colonisation bakofuta biso combien ba vérité mususu ko bima wana memoye te ozolanda. So la race noire to koma loko la race moko liée na une histoire sombre de l'homme blanc, même à tel point que même lui-même l'homme blanc n'aime pas revoir ces chapitres là.
Mais de l'autre côté, il ne peut pas aussi nous demander pardon. Donc, moyen dit mango zate, mais pour n'avoir pas conscience, c'est un chapitre qu'il préfère de ne même pas dire na yango. Mais c'est à nous, Banoir, insister que non, nous allons nous mettre à la table. Parlons de génocide et parlons de la réparation. Tozoyokana. Tozali le sika tozali, Chilombo le reconnaît, Azali sous ses pro-western. Bota la ba momani ni mindele le sous bazoya, tota bazo bate. On comprend que les États-Unis n'aimeraient pas que Russia donc influencer l'Afrique makasi. Tozo reconnaître que l'impérialiste ba Occident bazo bunda na baluka ko hold on na système na ba pouvoir na bango, ils ont besoin d'Afrique, bazo linga ko perdre Afrique te. Tozo landa. And so tango ba moni bitumbe osala makunda na Europe, tozo mona Russia na Ukraine, mais derrière Ukraine c'est les États-Unis en train de se vendre. Il y a les pays de membres de l'OTAN là-bas aussi bazo bundisa Russia pour ne pas empêcher, parce que ce que Russia a gagné, c'est China aussi qui a gagné. Bota là le 20 ans au le chaos. Tozo mona une forte influence ya China in Africa. Toyokani. And so batu oyo batali tous les enjeux. Que ceux qui va perdre contrôle ya Africa, nde chute na bango pe yango wana. I believe c'est une des raisons pourquoi ils avaient tout fait battre Tshisekedi et Sikawana. Because he's their guy. Maintenant, koboya ya roi wana, et ça peut lier na flatterie toujours. Et ça, le na koloba, tu as un ami, quand il est avec les autres amis que lui, il juge baza mieux que yo, abeta ko kara, alexaka ko azan importance mingi te pa na ye. Soki azaye moko, baningane na soto baswanaki, to baza absent, tout d'un coup, akomi ko l'exelection mino aza kole na yo. Ça, ce n'est pas un ami. Soki yo zo continue ko considérer ton ami, yondo zazoba. Tolanda, c'est la même chose. Pourquoi l'histoire ne fait que se répéter avec nous? Que mundela yaka toujours na flatterie ne bandeli, ayaka toujours na le système ya corbeau et renard, toujours na moi fromage na ye wana ya lokuta, yo na fromage na mnoko yako yebso ce que tu vas entendre, poza na poso fungola adundi fromage wana et puis atikyo kanelo côté. Tolandi, parce que ce qui cette fois-ci la Belgique était réellement sincère. Pourquoi bazo senga pardon te? Sujet ya réparation. Pourquoi ils ont côté ba mindele mal à l'aise? Ça me montre qu'ils ne sont pas prêts. Il y a quoi accepter. Il y a ma bena banyo stu basala qui et puis de l'autre côté ils avaient manqué à respect envers Bino. Ils ont la difficulté à reconnaître que bozali pe batu avec le droit et que makambu bango basala qui Bino ezali contre l'humanité, ils doivent réparer ça. Ils ont la difficulté à komona Bino na miswana. So quelque part je suis aussi déçu. Na komona bandeko na biso ba Congolo esengo na bango parce que roi ye. Esengo na bango diplomatie facha zo sala, diplomatie. Diplomatie ya facha zo ya na prix nini? La diplomatie aussi de Mobutu était une diplomatie liée pro-western, pro-occident. C'était une diplomatie venue à quel prix? Pour nini bino bo s'excitaka toujours na ba piège. De place nazo comprendre te bino pete yango wana. Il faut toujours dans la vie qu'on talaka mutazo le belo malamu, mais c'est quoi le prix à payer? Tolokani kala nyonso bazalaki ko boma bino la Belgique. Atikala ko bimsa parce que to matokita ceux qui Congo za na situation za nango lelo. La Belgique c'est lié na colonisation na bango envers vous. Toyokani na bino ceux qui le lomboka ne kota ki na disper na déstabilité wana nge komaki nango. La Belgique zo jouer rôle. Croyez-vous que les États-Unis ceux qui banbasa comme na Congo ba sotaka Belgique? Croyez-vous que même Rwanda pour besoin PV il y a quoi envahir ko ça na bino trouble, la Belgique n'était pas au courant? Pourquoi la Belgique n'avait pas ce cœur-là que Bazaba Noko? Tosalaka bango mabe mingi te bosala boete. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Why now? Mais besoin à son histoire. Quand est-ce que le blanc vous a toujours flatté? C'est quand lui il est dans la faiblesse. C'est quand lui il est menacé. Ndako ya a flatté bino. Bino nde mutu bope sakasuba Occident ba bekia kote le manango. Tosolanda.
Maintenant totala tala makambo spirituel. Boyebi bandeko nanga nalobaka toujours komoni mutu dans la vie soza na don ya kopesaka toujours beki na monguna na yo atelema, tu mérites monguna na salo makambo ya kosalo après. Même Nzambe na lola akolivre na maboko ya monguna na yo. Botangelaka batu Bibla jour et nuit. Nzambe alobi, il va restaurer Égypte, Éthiopia. Tina, la nature elle-même vous a souligné par les éclipses solaires tomonaki que règne mundele ya impérialiste, la période la reine na bango est commis à la fin. C'était depuis 2019. Baza lokola bato moni bato soki basi basili mais batikali na mwa ba réserve bazo vivre na mwa oxygène na suka. Tozolanda bakomi koluka lisusu baravaite soki baravie nani bobenga ko ravaite soki pe ko ravaite nani oxygène na bango, hein? Et c'est l'Afrique moute pesaka mundele oxygène pour mundele azala. Mais ndenge nini bino la nature elle-même et memi mundele titi mundele se réalise que akomo koma na suka na ye. Ça c'est une opportunité pour na bino botelema. Tozolanda et Dieu est avec vous. Bino bozo sala nini boza kaka toujours kotala que votre existence, votre bien-être, il faut kaka ba impérialiste nde bazala po bino bozala. Mais, wapi siko kibunzamba en vous? Pourquoi est-ce que vous espérez que Dieu va vous restaurer? Tango que bino na mituna bino vous avez été conditionné à accepter que votre développement, votre exaltation, c'est lié à l'homme blanc. Le même blanc qui vous a oppressé, yende bozo talelaye a aidé bino bobi manalibulu wana. Est-ce que boza normal? Boza normal? Et on se pose la question, Nzambe mutu muinda uta wapi? Parce que tout le monde a quand même histoire de se répéter dans mutu muindo. Parce que mutu muindo a un crâne très très dur. Mutu muindo a lingi quoi prendre l'eau quoi ta mon côté. Attaque babaka bozaka na mémoire mukuse. Histoire est enseignée pe bino. Comment est-ce que bozo ko répétaka les mêmes erreurs over and over? Baye lisusu ko flatter bino. Pour nabo rétablir lisusu la bonne amitié entre guillemets amitié lokuta. Ba exploiter bino bokanisi ke mbalo nde mundele siko ko se positionner que bino bo se développer. Pas du tout. Quelle est la différence entre flatterie à bamindele aujourd'hui vis-à-vis na bino na flatterie au basalaka mobutu? Différence za wapi? Différence za ten? Parce que les jours que bakozalaka peine a besoin de ce qu'éditer bakosala ndenge pe basalaka mobutu. Croyez-vous que King Philip et la CIA, ces gens-là, bango bako sacrifier leur bien-être pour la famille Tshisekedi? Absolutely not. Famille Tshisekedi bazalika ka pendre que eux ils sont en train d'utiliser. Na moi je ici l'appelé politics. C'est tout, ils s'en foutent de cette famille-là aussi. Mais Chilombo nde mutu azaka ndenge bomoni wana. Chilombo aza plus obsédé à survivre l'année prochaine. Azota là-bas voter, azo monter ba scénario de tout genre. Mindele be ba profiter na makambo po na kopesa bino impression. You see, Chilombo is doing really really well. Tala finalement te ko rendre bino visite. Mais qu'avez-vous bénéficié de tout ça là? Pourquoi Belge ali bino bi ekeko? Yango wana, y'all know combien la Belgique vous doit? Combien famille na yécoute royal les autres devoir au Congo? Right? Est-ce qu'il y a atteint à 10%? Il y a ce que sa famille a devoir Congo. Il y a un Congo. Si que relation gozo établie, est-ce qu'on peut réellement kobosa na le passé? Ce qui t'os après, il y a ko solo bana vérité te, et puis to senga na bolimbicité. Est-ce que solo to sukoli le linge sale? To sukoli le linge sale te? Non, tu connais que l'histoire de l'homme noir et l'homme blanc est un chapitre très très sombre de l'histoire, surtout l'histoire aussi de l'homme blanc. Mondela zalaka à l'aise te na histoire on appelle non plus, surtout ba mindelo pe bazaka conscient. Mais comment est-ce que nous pouvons réparer to bandako parler de la guérison to move forward entre nous ceux qui nanu toza na niveau ya koloba na vérité te ba senga pardon ba ko réparer they have to make amends na makambu basala tozolanda si bomoni Rwanda ki ko make amends avec notre papa combattant oyazala kanaka savu bwana
That's good, nous applaudissons. Mais pourquoi tu es comme McMahon avec la nation aussi congolaise dans toute son entièreté? Parce que comme McMahon avec la nation congolaise, on doit d'abord établir. Mundelozo reconnaître que tu as tort. Et Mundela koloba oui, mais il faut sengelango pardon. Ndebozo mona Clinton akendaka na Ghana kala. Il a fait le même genre de discours, a exprimé un regret na rôle esclavagisme jouaka, que c'est un chapitre noir dans l'histoire des États-Unis, but he fell short na kosenga pardon. Awa pe na kati États-Unis okoka ba mindelo moi conscience zwaka. Nous regrettons, esclavagisme est un mauvais chapitre de notre histoire, mais pour na basenga pardon. Bandi ba make amends, ba réparer. That one, ça a toujours été un problème. Et aujourd'hui, le roi Philippe, c'est toujours la même position. Et pour Nabino Baoyo, vous allez comprendre kakate. Quelque part, ils allaient faire réflexion, il y a qualité à bongo Nabino. Et dans le Bakanabino, chaque fois qu'on te traite, la manière dont toi tu permets qu'on te traite. Tant que vous continuez que vous êtes le même peuple avec le même cerveau, 60 ans passés, ne vous attend pas à un futur qui est différent du passé que vous aviez connu. Parce que, eloko nyonso tango bandaka toujours kaka mukie. Na histoire ya Afrique et l'Europe, l'homme blanc n'est jamais venu mbalamoko bwena violence. Il a toujours établi un lien. Il a toujours établi, sans il y a confiance entre lui et les Africains. Plus tard, l'Africain s'est toujours rendu compte qu'il a été poignardé dans le dos. Bozala mayele bofungola miso. Même tango nature bosambela kati yezo lobaki la fin des temps, la fin des temps. Fin de temps ngobino bolobela kabato chaque dimanche. D'après vous, ça fin de temps nini. Po ba fantasme na bino ba temino na mituna eba kate bozela kabo mona nini. Tremblement de terre sali na mokili molili ekotinde bomoni fin de temps wana. Mais bokozela ya trop makasi. La terre, c'est comme toute autre planète que le bon Dieu a créée. L'homme sur la terre, l'homme mutazalaka mortel pour une corruption na mabenaye. Donc, la terre n'a aucun problème. C'est l'homme sur la terre qui est le problème de la terre. Maintenant, ce qui nous a balinga silana, na masolo ya terre ndenge toyebelango, il va faire quoi? Il va se débarrasser de l'être humain, non pas de la terre. Donc, il n'y a pas la terre qui va disparaître sur le modèle nini. Terre zana likambutin. Oso yoka diamant, to coltan, ton zete amanga kuna to ba yaba palme kuna elobi ke e bandi ko sala mabe na mokili oyo. Ezaka kandenge nzamba salaka yango e maintenir kaka nature nango. Yo mutu nde mutu zana ba masumu na yo salaka. Yo ndo zo ko bebisa mokili ya nzambe. Mais la création elle-même n'a aucun problème. Alors, ce que nzamba linga silana na certaines situations il asila na kandena mutu. Tokani. Maintenant, c'est ce qui on a sur le besoin d'engewana. C'est là maintenant ils ont une question. Alors la fin des temps c'est quoi pour l'homme? Mukolo yo kufi. Nde fin de temps na yoti. Boete, la mort elle-même symbolise la fin de temps pour l'homme. Tokani? Génération mususu pe koya après. Donc quoi le kanyona fin de temps pe se kokela ki bango. Batu énergie sika batu abisika pe baye. Mais c'est à vous kotala ka musika que les générations à venir tokotika la bango Congo andenge nini. To uti wapi tozo kende wapi. Binosko habilité ko réfléchir bon bozala kanango te. Po bozo obsédé na ba miracle moko quelconque. Ce qui peut poser la tremblement de terre et ça la mabo dindawana. Po bomo na kantoka yezu masia siko ya wana zoya. Non mes amis, je vais vous dire comme ça. Ce qui est tremblement de terre et salami, yo dindi. Ok, bye bye. La terre restera toujours. Pour avant yo botama, ba tremblement de terre et bandana ngo kaka ko salama. Au mona kate comment les continents se sont séparés, yo moko mona kangote. Donc il fut une période tous les continents étaient ensemble, n'est-ce pas? Ba tremblement de terre et salama. Yo ya okuta pe batu balobaka siko ba minoko belé. Boete, mais la terre elle-même elle est toujours. Si vous avez le tremblement de terre en Salamaki et Kaboli au continent d'Amérique, de l'Afrique, et Kaboli,
est-ce que terre yango moko disparaîtraki te tolanda donc soki bolingi kobatela bomoi na bino te na bana na bino te po tie na elikia na bafin de temps na yo soki mpe ndenge nini okomikufela yo moko me mokili ekozalaka kaka boya te ko le soleil et la terre passera bullshit le soleil et la terre passera yo kelaki yango po okende komona yango esika ekopasaka yo depuis histoire na yo okutaki moi siko ozelaka moi epase ndenge nini moi nde ezalaka yo pase to yo nde ozelaka moi epase toujours bamata ya moko bafantasme botelemela botalaka makambo ndenge ezali podcast oyo je ne suis pas en train de dire que Tshilombo a fait mal que le roi est venu non mais nazali nde koloba bo exercer caution nani prudence parce que mundela ayaka yebaka aza na eloko moko toujours abombi na nsima na ye ntango ayaka na bible le fait que la bible elle-même est une notion ya koencourager bonne conduite mundela alakisaka biso mpe gentillesse avec nsima na yango ntango azwi biso aye kobimisa munduki na ye abombaki tokani donc soki boza normal bokorekonaître ke Tshilombo batie nano esika wana mpo na masolo ezosalama entre bango baimpérialiste mais côté gauche na bakoté droite bamasolo na bango bazowelela ki leadership ya mokili nde makambo na bango ndenge bongo ezozala tokani and rapidité mbangu na Afrique et Congo c'est toujours un endroit babandaka avec à cause de son emplacement logistique tozolanda so that's what's happening mais yo Congolais vous le peuple faut bino nde mutu bokozwa décision que vous voulez un Congolais qui continue toujours sa bonne relation avec les Occidents qu'avez-vous gagné déjà c'est une relation et bénéficiaire kabino ou pas qu'est-ce qu'il y a de différent maintenant tout y a une hypothèse que King Philip réellement a un esprit à bien mais quelle est l'assurance qu'il vous a donné que cette fois-ci cette relation-là est causée very productive et bénéficiaire pour les Congolais? Qu'est-ce qu'il vous a dit ou bien pani ni ya initié pour bomona ke mbaloyo makambo kozala différent nga nazo ko croire nango te parce que le fait même que azol reconnaître passé mais alingi ko sengela ngwata pardon te wa yozo kanisa ya mbalo intention eza bien pendant to sukoli le linge sale ya makambo liboso te linge sale sukwamaka na vérité nde sukolaka linge sale pardon de eliberaka balien karmique aussi maintenant comment est-ce que ça peut être brisé et si que l'oppresseur asengi pardon te biso pe to vivre ba conséquences ya mabe bango basala biso to continue ko vivre yango de génération en génération est-ce que to sololi penza to sololi te est-ce que to laver le linge sale en famille to laver ce linge sale à ta côté mais comment est-ce que to sukoli linge sale te to lobani vérité te to sengani ba pardon te yo lobo je demande à la jeunesse congolaise de regarder le futur wait a minute comment on peut avancer ce que tu soigner nano les erreurs de nos passés te tu avancer pour to kende wapi c'est ngana ko se plana mona ba leader na tout na roi belge et le futur là que vous êtes en train de parler à la jeunesse congolaise c'est quel futur qu'est-ce que vous envisionnez et qu'est-ce qu'alors on fait pour aider la jeunesse congolaise à atteindre le futur wana ozali koloba abanana ko détailler ce futur wana veut dire quoi comment est-ce que général nani tala avant Congolais tout ça tabatutu bazali lota na ba 70 ans d'âge bon ba botamaki mbamo ba comme 70 ans si bazalaka pe bana mke bazalaka pe ba jeune Belgique à l'époque amonaka venir la jeunesse wana te ayebeke makambo ya bande ko sala e ko affectaka jeunesse wana n'est-ce pas c'était ça le futur des Congolais bozonga na 1960 ans ba pesi bino indépendance wana empoisonné bamonaka futur na bino n'est-ce pas pour Rwanda bango alobaki que ne vous inquiète rien ne va changer ça serait comme avant l'indépendance comme sera après l'indépendance après l'indépendance andolo banine que leur futur n'est pas bon ndelo kozolo bango wanati boete mena ngai nalingi na yeba siko ya lelo futur siko ya lelo donc futur ya lobe abano ya lelo qu'est-ce qu'on est en train de faire pour nous garantir que bango kozala meilleur
parce que t'as là au moins muto va condamner quand même na peine à la mort so ba pese rendez-vous que lobby nde ba kende ko exécuter yo. Donc oui, il y a un futur pour lobby aux un rendez-vous. Mais nous parlons de quel rendez-vous? Oh, que ba ke kato mutu c'est pas que ndoko beto tonga l'état le kuno kende ko kufa. Hein? Oui, et que ça la manatan futur. Mais maman ça la malobe malamute pour na yo. So, exactement quand on parle de futur, on parle de quoi? Pour l'oko pa mabeko qui peut causer la liboso na yo tout comme l'oko pa malamu causer la liboso na yo. So tant il y a que la jeunesse totale la futur. Quel est le futur? Il y a ba congolais ango futur ango ezali ni ya expliquer biso. Eza genre ya futur yo koko na ye alobela ka bango concernant ba parents na biso tamba de indépendance tomba lo futur ango eza ndenge nini. Lié mtaza mieux placé ya koyebisa biso futur wana eza ndenge nini. Tolandi? Mais bino pe ba congolais bo banda kosengaka un peu plus du respect venant de vos amis là-bas Occident. C'est très clair, vous signez un bon contrat. Après tout, vous avez des liens karmiques avec les Blancs aussi. Right? Même si ces liens-là, ce sont de mauvais karma. Mais bien, c'est très clair, si vous avez des décisions, beaucoup briser en côté. Ok? Le quoi, vous signez, beaucoup briser en côté, les camboutés. Mais vous demandez à moi respect moukié venant de ces Blancs-là. Bah, c'est une considération à ta moukié venant de ces Blancs-là. Mais bino votre lien karmique on a beau formana bango boningaka ko briser te wana. Il me semble que attends-moi considération moukié. Attends-moi respect moukié. Balingi ko pesa bino ngo kakate. Boka si boka ta ba briser ba lien bolingi pete bolingi nini. Comment boko zala kaka lié na batumoko bazala kana respect envers bino te. Batikala ko linga bino te bazana considération na bino te. Mais bino bokanga makaka na ba relation na bino na bato na pona nini wana pesa ka point d'interrogation ngai pe na comprendre kate. Rwanda qui est faux victime à génocide à l'Okuta mais qui en réalité agresse le Congo. Le roi Philippe na bande connaît tout bazwaka jamais courage à condamner Rwanda boy directement po ebembe ya mutu tinelotique wanande ebembe ya noir bantu congolais wana ebembe ya mutu te yango ba décider balingaka kolobelela yango mingi te yo nde bantu congolais mipesa ce valeur là po bato basi balakisi yo ke oza na même bazozwa na même considération te yo ya yo liwa bango batelemisaka mokili te po yo okufi soki ezaki liwa ya bandeko na bango to barasio bango bamoni quand même c'est acceptable wana CNN monde entier bakoyoka ONU bakosala ba session spéciale wana moyete autant sezalaka kuna na Brussels kuna na Belgium autant basi bazom PV ya kwa ko défendre penza Congo comme il faut bafandi na mboko coloniser bino hein mais vous aviez été envahi par 6 pays. Bon, mon aki autant et au défendre bino. D'ailleurs, ba pays ba membre d'ONTA ba bundisa ki bino. Mais headquarters et autant c'est où? Na Brussels. Ye roi Europe. Après qui c'est qui te pona nini? Wana ba mon aki futur te ko pesa nini te? Hypocrisie toujours. Batu balinga ka bino te. Batu bazalaka na intérêt na bino na mitema na bango te. Batu bazo respecter bino te. C'est à vous, yako demand respect. Boyebi mundela zaka très raciste envers la peau jaune, envers ba Chinese et tout. Chinese came a long way pour na ba demand la considération et le respect aussi. Auparavant, le blanc n'avait toujours pas cette considération envers le Chinese non plus. They had to work so hard ko s'imposer et mundele était obligé yako banda ko respecter bango. Nde situation biso pe tozana ngo biso ras bantu batu muindo mundele utakala azana respect penza na considération na biso makasi te biso nde il faut to banda ko lakisaka mundele maturité azwa biso sérieux mais tant bo continue kaka na même ki buzo bana bo moni mundela ye bo betele maboko boki ko binela ye bo yambi ye tant bo sali nyonso na je pose encore la question qu'est-ce que le Congo Zaïre
a obtenu même na visite ya roi oye ko avancer bino ezo ken avantage na bino. S'il vous plaît, bato bozalaka les militants de UDPS boye langa ba argument ko aza contre Fachi. This is not about Fachi. Tozolande faut beaucoup Congolais, il faut kokola. Il faut boye bakatangu mutazolo belela likambo ya intérêt général ya mboka. Oyo ke na yo pe muto UDPS ko bénéficier nango na tangu mutazo ko attaquer Chilombo. Mabe na bino bo obsédé mental oyo ya UDPS boyebi ko différencier les deux T. Toka na bino ngai na tuni boye. Parce que ba raison cause le belé pourquoi Chilombo toujours lié na batuana. Tozokana. Je prends aussi en considération que quand le président africain rejette aussi trop les blancs, le président n'a pas déposé la balle na crâne na ye. Ceux qui vont déposer la balle na crâne na ye, ils vont causer la rébellion, mais ils font tout ce qu'ils doivent faire pour déstabiliser mboka na ye. Ça, nous connaissons, tous le connaître le kwana. Mais biso peka kande mutu. Toko ki ko protéger pe Chilombo na ko accorder un très bon super que mundele pe moya simbezate. Tokani? Mais tokoki ko soutenir Chilombo na erreur ko kutaka mboka pe nango te. Faut faire la part de différence. Tokani. Donc tozo pesa Chilombo na munoko balute, mais de l'autre côté tolingi pete ke Chilombo ya ko kote la biso na ndaku na balu na sima na ye non plus. Boyebi banane be ko pesa biso mi tout pas si ba 22 ans pa oye uti koleka. C'est Laurent na groupe ya batuna yaki na bango bando lande na sima. Yende mutahili biso problème. Des fois dans la vie, ndeko na yo akokozala mbango azoko kima zozonga na ndako mena sima na ye ayelio batuna ba minduki, ayelio bilima. Tokani? Faut pas ko lo kotalaka lokola frère non na sima na za na ba bilima, yo tingam kaka mais c'est mon frère, c'est mon frère. Elimana akolia yo lobit. Tokani? De l'autre côté, ceux qui frère no azaki na babilima na sima na été. Mais là alors zala ensemble nan de kono défendre ye bo se protéger ne po bilima bakota te. Mais yo jamais ko fungola porte na o polele frère no zo ki ma ko kota na sima ne balu baza na sima na ye o fungoli porte parce que c'est ton frère. Mais o koti si na balute. Boete kaka ndenge Laurent kota ki na liboke na banyoka na sima na ye. Mais na Chilombo ye azoko ya na liboke na ye ya batretre na sima na ye. Siko tokosala nini? Koza na bao bazo zanga ko remarquer loko wana. Kendeko, c'est vrai tu es notre frère. Ozo luko travailler, mais papa keba. Nanzelo ozo kende. Parce que ozo risque me mabiso lisusu. Na esika tozalaka 40 ans passés, 50 ans passés. Nde bongo batu balobaka, n'est-ce pas? Ça s'appelle le garde-fou, c'est pas garde-fou. Côté les Chilombo que bon, ok, on doit faire la diplomatie, oui. Mais keba ko livrer biso lisusu wate 30 ans après, to banda lisusu ba lamentation de Jérémie awa. Kaka ndenge na tiko bake soki ndeko na azoya na ndako. Na sima ne ba lu bazo landa ye, distance za entre na ba lu. Soki ofungoli porte wana, oloka maka kala yondo za mutuno esala kamala mote. C'est vrai otiki ndeko no libanda na ba lu na ye, mais soit tu te protèges yo na bana na yo, soit tu ouvres cette porte-là de kono koti na balou na sima na ye. Des fois dans la vie on prend des choix, on fait des choix contre nous, mais c'est le choix lié na logique. Toyokani hein? Trop d'émotions bo makape moto. Soki na sima de kono azoa na babilima na ye balou na ye na badiabolo, en tout cas tia ba émotion à côté. Po na yo na yesi beaucoup za la ce qu'on a en vulnérabilité. Laurent yaki na bango et Laurent aujourd'hui. Ba panzaka écran. Tant ba panzi écran qu'est-ce qui est arrivé après? Bilima bazu contrôle ya mboka. Yo Congolo foot, tu en as payé le prix, n'est-ce pas? Au fouti inconvénance que ton frère Laurent salaki yo fouti on a makila na yo. Ba Congolais boni ba kufi. À cause ya bilima Laurent yaka na bango na mboka. Oui, Laurent Azaya biso, tokundie na mabele na biso, bolelaki ye, bo regretaki. Mais est-ce que échanger maintenant l'impact, il y a positionnement n'endenga yaki na bilima na ye,
Tango ye muto yaki na bilima ne balie ye na ne pe ba bilima. Congolais par après, si ba bomba qui a comme il faut et pas raso na bilima. Boité, voilà. Ba photo bolakisaka ba na ba marche. Bakati basi mabumu, ba bomi bana, ezaki ba photo prise quand. Et ba photo salami par le bilima que Laurent va amener au pays. Maintenant, awa chilombo, ye wana il est au lit na banoko ne ba Belge. La même Belgique, oyo tomona histoire, ce qu'elle nous a montré. Bazalaka pro Mobutu. Zoka nde bazalaka ko utiliser Mobutu. Tango intérêt na bango longaka, la même Belgique là, ils s'en foutaient ceux qui toko kufaye, ceux qui peut toko sala nini, bazaki kunate. Lelo Russia na ba China ba obundisa pe siko le système wana. Tout d'un coup roi Philippe ye wana mbango la veste na cravate. Et puis na question curiosité. Oui, penzo makambo za kama solo ba haute dimension. Comment est-ce que un colon ne peut même pas bien parler la langue qu'il a utilisée pendant la colonisation? Oza kindo kite makambo ya Congo na Belgique. Comment est-ce que le roi belge azo kokata koloba français malamu tena ba accent mon yo ke na kantie ko certains québécois en train de parler le français, nzokande belge. Tina le colonisé congolais aura parler mieux le français même que celui qui lui a colonisé. Où est makambo haute dimension. Donc bomona keza mababe moko avi ko esalamako tozolanda donc ba belge kana za mboka moko ba erreur. Tokani eza ba erreur moko bo esalama toke ko croire banzela na biso ba congolais na royaume belge ke kutana zeki ba erreur ya vie. Ba erreur penza. Comment est-ce que roi belge azalo ba français na ba accent mabe mais ba coloniser bino bolobaka français suite à leur colonisation mais bango colonisation ngo français na mnoko malonga te ba na ba accent soki pe ba ute nango Québec soki pe wapi o eza mwanda mukole o mona pensa o bi nazalaki nazo yoka ba discours a roi wana ngalobi what the hell. Comment est-ce que tu se retrouves qui que bato abonde ba diriger ki biso quand même n'habite mutu tout normal tango zo ka roi wana tu sens quand même aza moi médiocre mukie il y a quand même moins de médiocrité liée à ce roi là ebina mituna ki na bibilo konde et pendo pesa pe Mobutu kanda Mobutu moko azaki soka changer le bango face pas aki nokolo ba vérité. Si bozo batanga kende kuna na ONU na 73 il a posé presque la même question. Comment Portugal, un pays de tiers-monde, un pays pauvre, en Europe, va coloniser un grand pays comme Angola? Ngai mamulu bangai pe na tuni question. Comment est-ce que un roi belge qui ne peut même pas bien parler le français nous a colonisé, donc ba coloniser kabiso na koko na ye na langue wana oyo yekuta zoko ngolo bango bien te. Oh, ça c'est où ils ont un miracle moko où ils ont la seule définition miracle parce que c'est dans la logique te. Osoka otelina ruango otelina mwasina yango obi onde tu ba individu koko na ya ka osaka na biso za ba individu oyo. Quelle médiocrité. Azata na charisme na aisance ango to comprendre. Quand ça na bloc comme ça si tu t'attends il fallait que na mona mutu moko très glorieux. Na comprendre que yango ba mvuka kabiso. Mutu nga na moni semaine oyo ka furmio na koko na ende yaki ko mvuka biso. Ebe asoni abandeko. Et puis quand j'ai vu ces images, na ba français abandeko loba, ngabi désormais ce ba tuni na beta kara makamba ya auto coloniser. Ba coloniser kimsa ba mwana. Ya mwana na Belgique bango moko ba walo super na ba flama ba yoka na kateko. Basalaka série moko longtemps bazoka to bimisa gouvernement to somona de bango moko non belge non azalo donc azalo médiocre parmi les européens belges étaient médiocres basaka na qualité kutute est-ce que vous comprenez maintenant le babato bande ko ngai bébé ke Nathalie nabika onde rasia bato bavuka kibiso banda 80 tuntu to mushindo yo na yo ki belge azalo ba français ngabi aza québécois ngaku na kanisa ki peut-être québécois moko na telemaka na zoko tanga ba français na ye na tela bote eza Philippe Oko mais comment batikel biso français comme langue administrative
bango moko. Donc on sentir que français n'est pas vraiment sa langue maternelle comme telle. Que za langue pe bayokolaka. What the hell? Mais na langue penza bango muchopo zaka langue nini? Mais ba coloniser ke biso na langue wana te pona nini? Donc en tout cas, ma solo soko talangwe, elle quoi la France en fait avait colonisé le Congo, mais batikele ki ango to ba cousin na bango na bazangati na de l'Europe, bobino nde bo gérer ba congolais. On dirait zo pesa ndenge wana. Po kalita mutu wana nga na moni semaine passée oyo. Kalita mutu wana. Na ton na ye, donc dictation na ye tango ba français. Mutu wana, ba français wana, nde ba coloniser ki nango biso 80 ans penza solo wana. Français mabe ndenge wana, accent mabe bongo, na le coloniser, donc le babinoko, à l'époque tant besoin d'indépendance, même pendant cette période d'Azer, bon le beaucoup de français correctement que les Ghana et Belge jango. Ça pensa mwanda mukole. Donc mutaye collection langue na bango, yo zolo bango très bien, ye mutaye na langue na wana zo kata ko ba langue wana te. Nyonso soki tolobi o tolobi babilo kongo yango ebanda pesa wazabanga kanda atanga peso pesa nga kanda okukuta excuse me un congolais na Belgique akoloba le poto très bien mais boka le poto ya roi belge le poto moko eza na ba virgule na kati le poto eza na milimu ya ba Vancouver ya ba Newfoundland le poto eza na milimu ya ba Antarctica. Français au roi belge nanda loba eza na ba influence ya milimu uti na ba Antarctica kuna. Milimu ba français te. Et bilanga moko na yoki na bi comment c'est possible? Mutoyo alors la pingouin on dirait ba uti Antarctica français na ye est inspiré par bato ba pôle nord kuna. Muto boye bato raso yo nde bato banvuka ki biso 80 ans. Bande oranga nako kamwa titongo etanelinga. Biso moko nde to mipesa pe valeur. Bomoni milimu na bino ko binelaka bato ko kumisa bato bolingi ko fungola misu te yango bozomona bato bongo ba wuta ki Antarctica na milimu na bango gelé na ba glacier Titanic ba coloniser bino. Eza ba milimu wana ba glacier ba Titanic. Omo kaka do ba glacier se panzana nde ba milimu ba Belge bazalaka nango. Yango ba ele biso ka mpepa mabe na mboka. Yango batiki Congolais zaka normal te. Bino moko ba mona kiteke mutu wana zana ba inspiration zota na ba pôle nord. Même ana ba présence ya mutu uti pôle nord. Accent français na ye. Alors ba ngona ba tutasola ngona na ba pingouin. Ba penguins o baza kuna na ba pôle nord. Milima ba ya Titanic, ya ba iceberg ya Titanic, nde milimu rwana za nango. Yango tikela biso ben compréhension intellectuelle. On comprend Congolais zo ko raisonner bien te, to zo ko avancer te parce que to tikel na sekel. Ya ba iceberg, mais ce que ça m'a na côté intellectuel. Tout a été gelé. Pour battre qui peut coloniser biso bango peut bazana na bongo gelé. Ta la Belgique. Accès na ba uranium na toute cette richesse na la Congo. Mais bazala kata grande puissance côté militaire te. Ils n'ont même pas une armée forte. Donc mona kaka bazaba skiver kaka. Baba petit kaka. Tala ba anglais. Ba coloniser mokili bazala ki militairely fort aussi. Talangai ba Belge. Est-ce que Belgique est moko se bâti penza Belgique ko kenda na guerre contre Ukraine. Bako panza ba Belge 30 minutes za mingi. Bango ko to Hitler ngaka panza bango kuna bakran. Sina ba soda congolais ne bagendo sauver bango. Tuntu chana na moko botu ba Belge moko botu tuntu chana na Hitler a telemaki ezo ke 30 minutes pe 30 minutes ake kota kuna na Belgium. Babaluki baba komo ko luka leur sujet ba forcer bango bakendo bundela bango. Basoda congolais basovaka Belgique na mingi. Te ce que présente tie penza to longola ba membre autant bo intervenir te. Belgique na Ukraine bobunda. 30 minutes bitumbesili en faveur ya Ukraine. Siko bato modèle oyo. Ndenge ni biso to kozala na armée développée. Ndenge ni
biso tokozala ta grande puissance po tala influence tozwi ya bato bana milimu eza géré sur les facultés intellectuelles gérées par l'iceberg qui on retrouve na Atlantique akuna bosi boka debi bobotama bosi bomona guerre na Atlantique ezalaka te obuna ona nous comment voilà quand ndenge bokompro botuni ba question ya ndenge pe bokomona Belgique ekoki ezala na grande puissance ba militaire comment Belgique baloko ba penguins na Atlantique bayeli biso milimu na Congo bazo milimu wana ya gelé ba iceberg bayeli koya nango na Congo tala tu bato ça c'est vraiment ça m'a beaucoup étonné que ngana kanisa ki pensa que tokoyoka ba français lokola ba Macron zo bana mnoko na ye roi zolo ba français on dirait roi ye kolinde français na kimukolo oh si kuna ya dirige kabiso comment c'est très clair que français est la langue originaire ya roi wana te mais it makes no sense tokani bante konanga donc bango ba coloniser biso na langue venant d'un autre peuple et bango moko kutu bakokata kolo bango bien te et vous kutu le coloniser ozolo ba français très très bien et il fut une époque en Afrique on a mobimba c'est les héros qui parlaient mieux le français que les autres pays africains oui c'est vrai que ba français pe bino bokoma koloba lelo eza na ba milieu mabe ya babilima o bautaka na Rwanda na Dar es Salaam tolande maintenant le président obouteki kozo azaka na kinga kati ye moko tuna français baswanaka wuta la langue était établie sikoyo alazu milimu ne wana bakrani ya makasi ayo repentir yango na mboka bino bomona kaka kindoki ya Mobutu o Mobutu alokaka mboka mais kabila oyo apakola bino milimu ya mabe boye basukolo ba français tango ya malonga te wana bomoni te yeye kutezomona nati wuta raso bazwaka kibokonzi bino bomonaka congolais alobaka su français malonga et surtout ba jeune balekaka na ba TV ba jeune congolais botala bato tozaka na bango que leur âme se repose un peu oh azaka na ilunga mwana bute le manda na boseni bakoma ba journaliste wana bobenda film tango ba ilunga mwana bute ba journaliste tango bango baziki pe ba jeune yoka ba français ndenge bande ko bima na ba messieurs pe ba variété wana ozoka pensa que journaliste tango azolo ba français fandi très correct dictation makambutu très bien même quand les spékirines parlaient dans la voix du Zaïre kuna na OZRT ozoka bango basolo ba très bien moi ça se passe à news bozoka na elenga koyoka news mais talelo bilongi yo somona journaliste mobimba maza elongi loko aligorodo male kaka na TV botala qualité bato bayela biso na mboka mais tokozala na bamagorodo comme le journaliste komaka Janet Kabila ye moko aza pe elongi loko aligorodo mboka ezalaki décoré na bato bilongi mabe kobanda na sommet ya mboka yango bomoni tout ce qui représentait le pays il fallait ezalaka na bilongi ya magorodo Kabila, Janet, Zoé, bilongi na bango bomoni eza ndenge nini la voix du Zaïre ezali fenêtre pe ya mboka n'est-ce pas nani government's channel ezali ko projecter pe image ya mboka c'est supposé que journaliste aza kuna à travers kuna fois à la paix parce qu'être journaliste surtout à moi si of course facteur munene pezo jouer za pe longi na yo right siko botala basio bandoleka na la voix du Zaïre na écran na époque ya Zaïre botala bilongi otomonaka lelo bilongi lokola bauta Abidjan bilongi lokola bauti Lomé mais baza na kati ya Congo tozomona biloko wana na midela basuki koza na bajournaliste moso tali obi mais oyo c'est une crime kolekisa elongi na TV oyo akoza na TV te soit il faut apesaka nde news na radio tomona ye kutu te otali elongi mais comment est-ce que elongi oyo bakoki ata kondima eleka na TV ngabi bon peut-être azande très mayele on ne juge pas livre kana libanda tango ye pa fungola ka monoko baka ndenge moko bango na bango kaka
donc aza ni na français malonga ni azopesela mpe news yango mpe na ndenge moko soki mpe exceptionnel te epuis aza so elongi mabe donc ana 3 biloko oyo normalement edeclassifiaka moto aza so journaliste te ye aza na yango mais aza journaliste wapi na RTNC mpe OZRT. Ça c'est insulter la nation. Comment chaîne munene bonga mboka batu tu bakotala botel mutalo nyandenge wana batu bamona ye siko basi wana na epoka Mobutu bazalaka wapi ozomona otese otalelonge otese ozo comprendre te kozalaki ebi kozalaki na badomaine oyo bando otambela mpe na elonge kitoko journalisme hôtesse de l'air bacompétition wana babeauté beauty pageant wana you know eloko ya makasi bazalaki nano kotala your face fo nano mwasi ozala nano na beauté moko boye me botala wuta bakabila baya omona Janet asala jalousie apesi pe deja OZRT mitindo bameka kolekisa mwasi ya kitoko na RTNCT. Allez, ceux qui moi ça longi présentable siko alobaka français mabe ayebotanga ta nani de teleprompter te. Comment yo loko ezali boso na otanga ngo kaka bongo journaliste sala kanini sozo tanga teleprompter kuna tanga teleprompter otangela ngo na classe n'est-ce pas azoko kaka te azoko kaka te et puis basaka suspe na lolendo te ba journaliste ezali bazalaka nango bana charisme wana te. Omo mwasi mobimba apesa news aza trop mesdames et messieurs moi qui boulembu wana ezate avec elle moi qui féminin wana ezate oyo bande kopesa pe les jeunes filles goût ya kolinga pe kokoma ba journaliste wana bazalaka nango su te po nini magorodo moko un ligorodo incirconcis bato ndenge wana nde bazalaki na mitu ya mboka. Siko botala ta bacolonisateur na biso pe bacolon moto azoye batakolo bata français yango te mpe aotanga yango donc roi oyo na incirconcis oyo crapo ya incirconcis tozalaki na ye baya bata ndenge moko ti bokomeli badiscours atanga aokokaka otanga makambo malonga te eyaka même genre de qualité de même oiseau même bato ya ndenge wana mais tala wazabanga ntango azotanga papier yoka na voix yoka na dictation wazabanga azotanga biloko azoko prononcer mot par mot comme ça devrait être prononcé wazabanga atangi atomboli mutu atangi atomboli mutu confidence ezoko bima na kati na ye mais hey baloba jike ye kutu na ye baata azwelaka bakalite wana wapi parce que Belgique esika ya wutaki baroi babelge baza ata na bakarisme wana te. Mais bandeko na nga nangi nakosio nga mpe na enalala na nga tokani bino nde mutu botelema bo s'imposer bo demand que la Belgique esenga bolimbisi lisolo ya réparation doit retourner sur la table. Moi personally naza très inquiète na kofungola bras complètement ouvert na ba belge parce que ultimately c'est toujours le même système là tozoko entretenir, you know, so you know mutu batu just parce ba trahir bino maintes fois dans le passé ça ne sert à rien quand c'est que mbalo yo kozala différent, you know. Mutu asala action mtema mabe soka ta kotambola ne siko na ekenge. Je pense que c'est notre intérêt ya kozala siko ekenge na ba impérialiste à cause de notre histoire entre nous et eux. Tokani. Ok, bah camarades, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous aime beaucoup. I love you all. Bye bye.